BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Hello mes amours, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. Nabi qui est partout, boza kolanda biso. Merci pour la confiance. Oh bozo pesa biso, na babone au bazo baksama. Chaque jour, merci beaucoup Nabino. Bo sanate ko s'abonner, s'il vous plaît, abonnez-vous. Tiki ba like, pe ba commentaire Nabino. Sorry, ekosala biso vrai kitoko. Merci na balandi nyonso boza partout dans le monde en tout cas. Merci pour la confiance. Merci ba abonné baza déjà. Merci pour na bino na ba ope bazo baksama. Un grand merci à vous. Voilà, les loto elibino vraiment sango ya mawa ko cheke kaka ba news ozo sala manakati ya mokili oyo car je vous avais dit vous informer, c'est mon souci majeur. Voilà, sango ya mawa oyo esalami na kati ya mboka Brésil oyo esalami na kati ya mboka Brésil vraiment voilà tozobetali solo comment ça s'est passé bomona vidéo bozomona photo wana et je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé au juste. Avant ça, je souhaite happy birthday à ceux qui fêtent aujourd'hui. To fetakana ba o baza ko fêter to lela kapena ba o baza ko lela vraiment to compatisa pena ba to baza na ba passi. Happy birthday à ceux qui fêtent aujourd'hui. Joyeux anniversaire à vous partout bozali ceux qui birthday na écoutez eza lelo au tiki kaka message wana et mes condoléances à ceux qui pleurent vraiment. We are together, tous ensemble, donc tous nabino vraiment ensemble, to compatir nabino, nzambe ape sabino makasi. Et bato nyoso bazana ba stress, bazana ba problème, bazana maladie, bazana ba bloc au monde zo compliqué bango vie. En tout cas, courage, je sais que essayez encore, ça va aller. Voilà. Merci beaucoup, sans plus tarder. Lisolo na biso ozo bozomona wana esalami na kati ya mboka Brésil eza ndeko mobali o bozomona wana afanda ke pa grand frère na ye o ya sali crime wana to pese kombo junior asali afanda ke pa ya na ye Jean to pese ka ba kombo to bambika ba kombo afanda ke pa na ye Jean wana za pena mwasi na ye et eko sala ke ba komi ko discuter ba mésentente eza entre Junior wana na mwasi ya Jean ya grand frère bazo swana et kosala ke grand frère aye akuti mwasi na mwasi na petit frère no bazo swana atunite eloko te akomi mbala moko kokotisa kokotela mwasi na ye akomi du côté de sa femme et kosala ke babisa bimandaku bayebisi to soko bimi a te to koboma yo donc olala awa te bima na ndaku na biso boyebika na mboka mopaya comment ça se passe na betano lisolo et puis nous allons développer après en fait à mettre petit frère naïe en garde à ebisi en tout cas vraiment bima na ndaku na biso soki obimi te en tout cas to koboma yo petit frère pe kanda ngai na bino toyebite soki babande kowelela nini o ba information to zui et tout ça na précision te loko bande kowelela donc ba swanaki à mort na semeki na ba swanaki mobile raye ola tout na teke no likambo ezalaki nini qu'est-ce qui s'est passé mobile a tunité allez il est pas du côté de sa femme akomi ko condamner leki na ye bakomi ko swanisa ye ba sangeli ba bete na kobeta et après eleki nango na butu balali na butu balali allez mwana mobali junior wana azwimbeli inde akoti na chambre ya mwana parce que baza na mwana bazalaki bazate me bazalaki na mwana na bango ya mukie bébé obozo mona na photo wana bazalaki na mwana zaki na chambre alali je ne sais pas soka lalaki côté moko na ba parenté mwana zaki na chambre na ye I don't know azwimbeli junior wana azwi inde ake achubi mwana kati mwana kingo mes amours eza pasi pe mawakati na mitema mwana wana kufi sur place mwana kufi makile komo bima esali ye émotion esali émotion wana tali boye non akokite ye moko akomi koganga
nabomi mutwe, nabomi mutwe, nabomi mutwe. Akomo ganga, émotion, papa, koto, epai, moi si koto, epai, émotion, bazo kokate. Akimi, akimi, yemoko. Akie ko se livrer. Abengi police. Nde police ba ye, bakangi ye. Nde bozo monana ba lakise na information, ba lekise na TV. Donc ndenga zawana akoti prison. Donc eza pasi pe mawa kati na mitema. Yango na lingi tolo babo to mekampe ko réfléchir ensemble. C'est bien bon. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Et loko nini o babande ko welela o eko sala que akoma tina niveau aboma mwana to ebité. Point d'interrogation. To kende point par point. Parce que na linga to discuter ensemble na bino na bike boza mayele makasi boza intelligent bo bato ba sage bazali awa bato mayele bazali awa kota awa to sur l'ensemble. Abonne-toi surtout et cloche wana ya notification wana soko koti o s'abonner et ko sala bien anytime na chez émission to discuter ensemble na bike boza mayele botika ba commentaire na bino wana. Bena kweto bato na biso bato akote na biso bato akoto ya Bibi Shombombo hein bena kweto to discuter na nabino. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Ata kande leki so kande leki naibi kanda soki leki makasi mutako sa n'importe quoi mutako réagir n'importe comment mais ce kanda ekoma tina niveau ya kokende koboma mwana. Est-ce que mwana wana zaki na problème? Mwana bato aza innocent ayebi et l'autre côté kanda ya papa na mana tala masumo ya mama mwana nde aye kofutango. Qu'est-ce qui s'est passé au juste mes amours? Ça fait très 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 mal. Mwana ngo azaki mwa muke mwana azana avenir to ebite mwana ngo soka linga koma président soka linga koma ministre soka linga koma star nini soka linga koma mutu nini na vie okatika vie ya mwana boy vie ya mwana zokola mwana batu innocent a futi masumu na biso yango ba parents faut to sala attention hein. Ozana bana biloko mususu osala na vie oyebite ke bana no bafuta ba conséquences o balobaka ba parents balie manga mubesu bana balie bana baye koyoka ngai nde na mino ezalaka bongo te na français zanini nebite bino we français boloba na français ba parents balie manga ngai bana ndesko baye koyoka ngai balie manga bana nde baye koyoka ngai na munoko je ne sais pas boloba na français. Les arnaques ndeni bino ba français bino ba français non ça fait très mal. Tout le monde a l'a dit dans commentaire a ebisi alobi qu'est-ce qui s'est passé au juste et loko bazowela okoyoka boye mwana wana azali mwana bango misatu et sekisinga makasi na bi oh mais oui quelque part pe tokoloba. Mais comment yo boko swana bozoela nini petit frère osarerait pas mwana osarerait pas yana yo boswani na mwase ya na yo oke boma mwana. Cela veut dire quoi? C'est que bon la mwana quelque part toko lo babongo tozo affirmer te mais quelque part on peut dire ça que mwana akufi parce que za mwana bino misa tout lo ba en général mwana ya yo mwana ya mwasi mwana ya petit frère to lo babongo kande le kitema ba benganya bikeno boza na laksa bino ake chubu mwana bato zakine innocent anja bato ebe loko moko te. Le lo à côté prison peut-être après quelque temps à quoi bimana mais vie à moi ne sili souvenir nini ba parents ba kotika nango yo moko muto bomi souvenir nini o kotika nango au moins que oza mutu moko ya diamba et loko ni toko lo babandeko point musu na ko soulever en tout cas il faut koyeba mutu nyo ko yamba na ndako yango o mona mindele balingaka te ko yamba n'importe qui na ndako n'importe comment. Mingi balinga pe koza bango mo na ndako baso vivre en couple na ndako koyamba mutu na ndako eza nango bien c'est bien bon oyambi mutu oyambi ndeko eza nango bien mutu muso ko yamba c'est bien bon azana ye malamu asali to na ye akei mais soko koyamba mutu na ndako na kofandisa mutu na ndako des années ba temps ebele c'est différent. Surtout ma membre en famille, c'est bien bon. Au fin de sa membre en famille, nanda kuto ebite. Ceux qui ont des passagers pour 1 mois, pour 2 mois, pour quelque temps, moutaki. Les gens ont bête. Mais quelque part, ba te belé ba yamba bandeko famille nandako en fait ba tunandaku kaka yamba ka mupa nandako ba couple belé pe ba panzana ba dege belé pe salama nandako
On n'encourage pas que non, oko yamba mutanda koute, c'est bien bon. Yango mona bato ya mamo langi mingi mingi mes amours. Bazalaka soka linga yamba mutanda ko, abi atuna non Jésus. Atuna Seigneur Jésus. Que mutu wana zoya nanda ko ya na mission nini. Azoya na intérêt nini. État d'âme neza ndenge nini. Biso to bando bo yango biso na ka to bando to ndo bo yango. Église mamo langi, bakabola kabatu, ba mamo langi, bakabola kabatu. On disait ça. Bato ebele to ando lo babongo baza na servitude bakabola balingaka famille te. Mais bota biloko boy. Botala biloko boy. Il y a beaucoup d'exemples oyo bato ebele eza na kati ya mokili oyo bino pe boyebi. Ngana bi eza bato musu ayamba ndeko ne na ndako leki ne na ndako abota na semeki na ye. Ayambi petite soeur petite sœur aboti na semeki na ye. Ayambi ndeko asali boy ayambi ndeko. Donc on sentir que non ba dégâts na ba dégâts. Toujours le baka en général. Ba dégâts na ba dégâts na bato musu pe oyambi na ndako asali journey na ye, asali voyage na ye temps na ye et s'il accueilli. Yango bato ya maman olangi bazaka na raison. Que non il faut beta da mamuto talasko yebisanga no dégâts nini. Est-ce que muto aboy olingo yamba muto na ndako c'est bien bon. Azama kila leki na ye. Makila en fait azama kila mobali na ye petit frère ne propre. Bota sko biloko aboy. Kanda siko kanda to kolobana mwana na azalaki mwana bota na petit frère to kanda kaka lobi ke non na suki sa bango mitema en tout cas na tika bango na choc moko na fi ba okanisa ba comprendre te botala bino moko mwana kufi bakangi akoti prison et bino ba parents bolobanini bokolobani donc les accidents et salami donc ça fait très mal en tout cas to yebaka to contrôler rapé bakanda na biso okoza na kanda yamba bi kanda il faut pas prendre des décisions na kanda wana kanda kozwa décision te oza na kanda koloba maloba mabeto oza na kanda en tout cas il faut koza na maîtrise ata kanda talika mongo ye ndenge nini wana eza po ete ya biso nyonso na ngai na bino partout ozali partout bozolanda ngai nayebi ke partout bozolanda place bozolanda na lingi bino mingi je vous respecte votre ba commentaire na bino soki oza na kanda mes amours tous les abonnés de Bibi Chimbombo na yo oza abonné te soki oza na kanda je vous prie je vous en supplie kozwa décision te kanda tinda omoni kanda eza diable en personne de akota c'est tout un esprit bon mon ate ke non okande sili okande ye et ça esprit s'incarnera na mutu oki esengo moko oki kanda mo donc c'est le quoi et loko moko et kotozo c'est le quoi même sous kanda a pasola rabiloko kanda il faut bambaka loko azokisaka mutu makile tanga po kanda nesila c'est tout un esprit ya kanda donc ça qui esprit moko de déjà ko circuler et luka dégâts moko e salama et profiter na sima ko swana et kosi na kata mobile na toko loba nini kasi spirituellement on peut dire ça. C'est tout un esprit et koti et s'incarner na kati na ye et luki nini et koti na kati s'incarner et au sala dégâts talaka na butu muto alali c'est ka kana ki ona motema ou bien à raisonner ka makamba loba ki na ye ou bien à raisonner ka ndena sabo en tout cas zela et là on na ko sala azwimba moko mbeli donc esprit mo koti zwa mbeli ke boma mwana mbala moko zo boma omuna ka lokolo boma na ndoto on tire ba je soit moni mwana kufi makile zo tanga ne yemo ka réaliser tala yemo ko komi na niveau yemo akende ko se livrer dans la police donc pour comprendre que asali on peut-être inconsciemment ou bien asali on a se akanda donc asali loko moko andimete ka ko sa na vie peut-être loko na akanda ki angote mais tellement esprit akanda et s'incarner na kati na ye asali de gata la vie et baby on ne sait pas combien de temps tu as passé na prison quand il y a une minute mukie eye mais eko sala dégâts moko soit eko soit décision moko na vie o kana kité na seconde mukie o suit décision ou bien lobili loba moko ale babisi on ba loba msusu ofandi ka o bimisika loba moko na sa kanda esile kangi vi na yo o sali dégâts moko sisi comment regretter nzambe na loba ki bo poani pourquoi na finga ki mobile na ngai pourquoi na sala ki bo ngana ima bala bato belé kufa likolo akande mabala bato belé atali ka bo kandele ki ko swandele ki mobile succès motema fingi mama mobile a fingi mama mobile bi tu peux faire tout
nyonso kosala finganga betanga loba nanga bwakelanga soli mais ma mère neva nga no libala esili mwasa komo regretter mobali nanga limbisa ngai na yebaki te ezaki na kanda bomoni kanda pese memaka bato donc kanda ezomema esa ba dégâts ebele yango oza na kanda maîtrise yo moko miyebisa parce que c'est un esprit eza lokwa mutu moko esprit moko s'incarner kati na yo miyebisa yo moko nde singa par exemple bibiche na kanda na komi loba non bibiche calme-toi bibiche calme-toi calm down bibiche calme-toi bibiche non mi lobelanga moko donc eza sko esprit om le loi esprit wana eza na kati na yo ozo mi lobelo mona pas au mona be au calmer. Donc, sans que autorité te sur esprit wana, oye la kaoya kanda wana, si tu oyomo komi lo belite, o mon appel, et cause appel muto apekisa, o mon alokola, encore kanda, et ça kaloa, ce muto apekso, o mon aloa muto so tindo, silika, bon mon angote, soit oso bunda, ou bien l'or mozo sala, mo ba opekisa, yo mon aloka ba ibiso, sala, et ça rabongo. Yo ba tumso so bunda, tika ya bunda, tika ya silika, silika, ti o mon air mora okita. Donc ezalaka bongo moto azobondela oza na kanda omona lokwa moto azoyebisa olela ata moto olela nde ezaola moto aolela baopekisa yo do omona lokwa mibwaki ezalaka bongo mais soki moto aolela botika ye alela soki alembi aotika donc c'est ça donc il faut zana pouvoir sur esprit eza kati na yo bota ndengo na biso lelo akei ake na prison mwana yo wana kufi yebisanga souvenir nini mwana aza innocent afuti masumu ya mama qu'est-ce qui s'est passé na mama po mama aswanaki so mama aswanaka na beau-frère na ye te mwana na alinga azala envie mwana na alinga azala envie tala mwana na lelo akoti na sa mabele akei mwana bato innocent akei en plus liwa moko ya ba toti oyo biso tobenga na South Africa liwa oyo na lobata kombo ya ba kuluna ozumbelo kata mwana yon azakina posa kata mwana na sale kamunde to asani akezu akati mwana atali solo toto komona papa akati mwana liboko po ani na se akanda abeti mwana soki fuwe soki dini bakena mwana hôpital ke mwana liboko deje polaki bakati mwana liboko bota biloko na kanda s'il vous plaît mes abonnés boye ba ko maîtriser kanda na bino kande ko meme ko sali so dégâts moko na vie olapi yongo bato ba priaka oza chrétien prends le temps ya ko sambela si tu sais que non on se retrouver na ka oyo ozaka muto kanda mukuse en tout cas vous êtes nombreux toza nombreux monga pe nkane matanga fort mais mon atala non je me dis mais bibiche calme-toi s'il te plaît calme-toi non mi le blaka singa mo vous esili eyo kaka nasa muto akanda mukuse abosaka nanga te kanda na bambaka mama oma ozo mikumisa na za muto akanda wana papa omona kanda wana peso la tonzo to mona bekanda oya ko sala dego ko tobola mwana lisu obi ko panzelo ko moko bien oko beta place moko bokana kito obi ko loba liloba moko bo ebebisi makambo nyonso. Je suis pratiquement à la fin. Nayebi ke no bo combatto ba nanga tina suka nayebi ke soki bozawa na botika ba like bino bat bolanda ngati na suka wana botika ba like bopesa ba kombo na bino na ko bano ko dédier bino na début émission na soko yebi ke olanda ngati na suka kota commentaire ngai na ko banda ko dédio anytime na émission na ngai na yebi ke bino bolanda ngati na suka merci na osenga na bino pe il faut faire attention quand tu veux recevoir quelqu'un na ndako prends le temps de prier wana eza conseil to pesa na tout le monde parce que nabi mutunyo sa sambela mutunyo sa sambela oza la chrétien mais mutunyo so à moi que oza la mutumoko wuti je ne sais pas où ozo tata rebisa nzambe merci mais quand tu veux faire quelque chose biso ba chrétien il faut demander prier paix o prier pe nzambe na oyamba mutu bo nzambe eloko nyonso mabe plan nyonso mabe o nyonso engé ko sa manandako oyo au nom de Jésus soka sa mutu malamu nzambe protéger ezaka malamu mais soka une intention mabe oui il faut prier. Il faut prier. Batu musuto mona ayena ndako mutu ayende caméra cachée. Erka mutu ana ayena ndako sécheresse ekoti. Mutu ana ayena ndako mwasa mobali bazaki bien bakomi ko swana. Ayebwe malade ekoti ayebwe mais soko za na esprit de discernement tu ne comprendras absolument rien. S'il vous plaît.
Donc, on a conseil du jour. Kanda soki yelio, prends le temps de te calmer. Omi lobeli kati na yo. Esprit za kati na kanda na ngai. Ozan autorité te, c'est moi qui a l'autorité. Bima. Ata ba fingelio mama. Ata ba liba tobola ba salo nini. Prends le temps de te calmer. Po yondo sa dégate. Po ya boye kande yo ko sala. Ozan innocent. Ba salio mabe mais ero yo sala dégâts yondo comme coupable. Donc c'est ça. Soko ya mbi mutu na ndako, prends le temps de prier, mais quand on peut discerner mutu na mbi na ndako azanani azandeko, c'est bien azandeko nanga assez comportant ndenge nini. Un jour on me melanga des gâtés, c'est ça. To condamnera bato si FMC, mais quelque part un mot talibé mais ba na raison. To boy te ko yamba mutu na ndako, to ko yamba mutu na ndako, mais prends le temps de prier.